Tokola na mokili omona makambo ya lisoto kobetela oyo kopesa o mutu koswa ndenge epesinga mutu koswa ya ndeko prophète pasteur na kombo ya Guillaume Kusangila Yaya topeleki ya patient Kusangila oya jibe piana ameli mutu $56,000 naloba nini mutu to batu bandeko bayokanaki bapesie $56,000 asomela bango na lupango na Kinshasa kasi mbongo wana inane emona na kate pasteur Kusangila Guillaume ameli batu mbongo kasi mbongo wana ekomaki na maboko na ndenge nini bapesaki yango mokolo nini ezalaki transfert to cash na maboko boye yango to ko découvrir na émission lelo bande ko sala kapema yele atabino moko solo ya pasi boye ekoleli sabino esala ibongo na ville ya Kinshasa mutu ya Kinshasa ameli bajika mbongo yaya mokili makambwa et puis to bengi pasteur yango église ezaka wapi nzoka église ezaka na ba groupe WhatsApp yaya mokili makambwa restez branché yango so to kobetela yo lelo Totika la kaka na communauté congolaise makambia mabe eleki mingi ba congolais ba komi na likuni ya kosakana te surtout ba congolais oyo ba wafana à l'étranger ya ba tumi ba ali koloka yo omona kaka oza kutu ndeko na ete boza province moko te na kati ya église boyeba une église boyeba ni songolo pakala kongola lingite muninga na congolais a progresser vaut mieux tout étranger na mboka mopaya a progresser que ndeko na congolais a progresser voici l'homme à l'Élie. Poka moite, ozomona bande on a biso muso na poto, ils veulent plus vivre dans les milliers de Congolais parce que le Congolais est caractérisé par la jalousie. Bolimbisa nazo sala tribalisme te. Oyaza muswahili, oyaza mu Congo, to utane nayo na Amerique. Mozo utokomi oselela ngai zuolo olendeko nayo. Asumbi mutu, ndeni na asumbi mutu. Asumbi yango ndenge nini? Abandi ubundisa yo. Je ne suis même pas ton frère. Je ne suis pas de ta famille. Malamu Jamaïcain asomba, mende onanga Congolais te. Ça restera inoubliable les Kambu Oyo, ancien international milanais à Sali na combo ya George Weah o azali bongo to azalaki président en Libéria après ozala joueur akomaki président en Libéria salaki mandat kaka moko kasi mandat na ye asali ba population baza convaincu te ba sepel na été mbala o ba sala élection c'est la toute première fois un président africain a sala makambu ya boye yaya basali élection George Weah a juité en demi défaite a juité téléphone na ye a bengi opposant, Moutou a gagné, a félicité. T'as l'exemple à suivre. Bilbo Diga a tricherie à Boye. Tout ça, nous m'avons mbala Oyo. Vous comprendrez? Ndeko Oyo a témoigné. George Weah a bien mené sa campagne. Et vous savez, c'est lui qui est au pouvoir. En Afrique, on ne peut pas organiser les élections et les perdre. Vous le connaissez. Lorsque vous venez au pouvoir, vous faites au minimum 2 ans, les deux mandats. Après les 2 mandats, d'autres cherchent même à modifier la constitution pour s'éterniser au pouvoir. George Weah, pour son 2e mandat, il a refusé de faire tordre la main aux autorités judiciaires. Il a refusé de faire quoi que ce soit comme manigance. Il a laissé un cours libre à la transparence. Les élections se sont achevées. Malgré que ce sont les résultats provisoires, George Weah a reconnu sa défaite. Il a reconnu sa défaite. Il ne s'est pas limité là. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Il a pris son téléphone. Il a appelé son opposant pour lui féliciter. Totika la kaka na makamo élection pour le bambala o to ko voter pour na lipate pour na nguba te pour na polote yaya yo ko voter nani zala simple zala clair mona mutu oyo ko voter to sengi bongo na bana ya mo amba bo voter député numéro 108 bana mo amba bana ya limité lemba ngaba matete kisenso bo voter Jacques Chamba Salumu. Député na binu ya diaspora, député ya bana Djobu, député ya bana Cape Town, député ya ba diaspora, député ya bana Afrique du Sud, député Oyo, diaspora Oyo a ko changer makambu na kisenso, député Oyo a ko changer makambu surtout bana ngaba, ko bossa na te Jacques Chamba Salumu numéro 108 to ko so na ka émission ya lelo.
mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro Radio Collectivia Fiston, tous s'abonner massivement. C'est validé. Kinshasa yokela ngai eloko oyo di bino batu bozalaka na posa ya kopase babon moma na babon séjour na bino bopesa confiance na Genesis Hotel po batieli bino bachambre ya kalite oyo eza na baclimatisation ya kitoko bambetu ya somo na banorme international eza mpe na baoreiller de rêve ebongo badouche na bango soki okoti ndeti kaka oza na mikili ya poto soki oza na kati ya Genesis Hotel wifi kutu bosana na yo po kokota internet ndeti kaka oza na Paris po kaka baséjour na bino etikala inoubliable grâce ya Genesis Hotel okanisi esili tintin awa na Genesis Hotel atieli bino salle de fête salon Congo pour na ba mariage ba conférence ba réunion pe ba anniversaire de rêve na bino batu nyonso bolingaka kosala ba mariage ya kitoko po na etikala souvenir ya vie na bino mobimba bopesa confiance na salle de fête salon Congo po bokozala na bino de cité awa na salle de fête salon Congo ata boza na nombre ya combien bokozala na bino mobimba po musique eza au rendez-vous climatiseur elenda kaka ndenge bozomona batu nyonso bapesa confiance na salle de fête salon Congo batikala jamais kozala desidi tala awa na salle de fête salon Congo baza na bango na problème ya courant te po baza na mobanke na groupe électrogène oyo esalaka 24 heures sur 24 heures musique toujours au rendez-vous baza na espace moko ya balcon ya munene po na bino batu bolingaka kozwa mopepe kitoko po esala eloko di ah oui masolo ya bakuzu botikela bango kuna kasi masolo ya salle de fête pe hotel ya qualité botikela Genesis Hotel po awa soki okoti lokola kaka oza na paradis kidimie otuninga ya adresse ezwami wapi zwa papier na stylo po koma Genesis Hotel ezwami na commune Kasavubu avenue Kandakanda numéro 8 oza na yo mobimba to pe benga bango na ba numéro oyo eza affiché na ba poste de télévision na bino okozala jamais desi ah Genesis Hotel bandaka lozalaki wapi tala ndenge ba congolais basali ba mariage na bango na ba salle de fête ya Mwanza pe ba séjour na bango na ba hotel oyo ezangela tina o tolobaki te tolobi Mbote na bino bande ko balandi ya radio logo télévision bisika nyos to bozwami merci na confiance pe fidélité bo pesa kana programme oyo radio lokole masolo et pa wapi to kuta la ka pona ko beta masolo ya makambo zali koleka bongo na communauté la biso africaine en général mingi ya biso batu ya mangala kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek ozali ko na biso ina Canada ozali na France na Paris ozali na Kinshasa ozali na Kuala Lumpur na États-Unis d'Amérique na Djibouti partout ici kozali na pesa africain tala émission na bino yango soko ebingai merci mingi kasi soko ebingai te yeba ka benga ngai Fiston Pelende tata ya Sedek la senga kana so yamba liboso ya yo obona biso partager d'abord au s'abonner au finir cloche la notification pour avoir un programme na biso te et puis yo au partager est-ce que komi Jacques Moulouba le grand guitariste et soliste, vous comprenez? Voilà, et qui na Durban. On est ensemble, yaya. Alors, tout ça, déjà, yo, pour la émission, continuer, qui est la moto. Oyo, attaque ba moyen, sponsorisation, pour la émission, qui est bosso, si vous avez comme on a griffe ya moi, Mboka, Mike Josh. MJ, griffe Kentango, griffe du moment. Ouais, ça tout voyager par-ci par-là, c'est Michael Josh. Alors, pour la soutenir, il y a un compte dans le site Michael Josh.
ceux qui ont été site parce que tu es belé baso kota na site ceux qui ont été benga biso to kopesa yo lien au kota bongo na Michael Josh otala ba rivage ya sike komi ba roba mariage ba sac à basi ya mibali ba lunette à basi ya mibali ba perpète ba sabatu ba veste ya soirée pour na bana mibali pour na bana basi nyonso tout auront besoin et ça libongo na site ya Michael Josh ce qui est bien alors il y a ceux qui ont commandé au foot na carte d'ailleurs livraison à domicile partout dans le monde entier au qui côté voilà et puis tu veux bien que Michael Josh asuka kawana te atali pe ko teka ba super wax hollandais il faut avoir 50 pièces pour y teka pour na ba super wax il faut 50 pièces pour être comme en gros ceux qui bossent mi balé mi ça ba teka ba puta bo sangi 50 pièces bo pesi commande na Michael même Michael Josh a ce côté 90 € pamba 95 € pardon 95 € pour la SIA super wax hollandais original la deuxième qualité wa chinois té même na Vlisco ils en a prix wana té Vlisco ça 120 125 ba tamuté malamu ba oté ba 110 conseil ya tala sikoyo somi on a 95 € à pamba o tia moi 100 105 110 ata 100 aider au zuka quelque chose té na so nini Michael Josh voilà merci na ba partenaire na biso to banda bongo na Genesis Hôtel Kitoko ya bio ya ba campagne électorale et bandit okende Kisasa ozala ki député au postulé okende ko soutenir mutu ozola la wapi ya ozola la wapi Genesis Hôtel na avenue Kandakanda numéro 8 na quartier Loja na Matonge na Kasavu bana Matonge tala hôtel na bino ndeko oya longoli bino son na Matonge ya akwa mikolo Genesis Hôtel yemo ko asa sur place na Kisasa wana okomi pena Genesis Hôtel na plaza mamba radio lokolo ya réduction plus okomi Kenny na Genesis Hôtel benga bango sala réduction na sa membre radio lokolo réduction plus ola la kitoko ya ba salle de fête na katikuna salon Congo yebisa Genesis Hôtel na fête na sala mala salon Congo ya bango te me ya biso kuna anniversaire collation surtout kitoko est-ce que komi voilà merci na partenaire na biso Pilipili Yoam Tangawisi Yoam ya mama Mado ya pilipili oye ko sunga batu botabela AVC mutu abela AVC to mona ye alia pilipili oyo tenga mandam azongi normal ya eza formule uti pa banzelu ba témoignage ezali belé témoignage ezali belé ya yo mutu na proba bo pikili ki ba okundu ba joto wanga ata bo pikili te ya osala kana salon okumba ba track ba longue distance au France OK Belgique OK Luxembourg OK boyaya mela katanga wisi yo wa mama Mado ubenga mama Mado so mama Mado te benga so tsa contact mama Mado pona ozwa tanga wisi wana pilipili wana epesa bo pikili ba kundu nzoto palpitation o motema nyoso pilipili wana ezali kusilisa yango est-ce que comprendre voilà Yaya Tokoloba Tibo Koyoka anti-poison Yaya Tokom na pour la campagne électorale à Kinshasa Yaya Batuba Ali Kokufa na poison et bon yo pena aux membres ya radio lokole ndeko na yo sala la politique ndeko sala ba faire Yaya on va nous kimia ça oloba benga ndeko na yo yebisa anti-poison yali benga papa fiston na kocha yo en contact na bandeko anti-poison yaya ozo anti-poison o police nzoto yaya sala ka fier soko so police anti-poison atoke Kisasa ato na fête na Château Rouge on a fête wapi yaya kimia bate on na micro bate on na kiti na portera mutuka wapi yaya pembe na pembe yo ekosimba ote otoloba kite tolobi voilà ekena ndengo wana Yambo to beta li solo ya pasteur Guillaume Kousangila ya boya sa famille Kousangila bakota awa ya totangi kombo biso ke na ndengwa ba fiston so ba bitanga kombo tanga ko ba bito tanga kombo po yemo ka ibima oyo to ko benga Guillaume Kousangila awa pasteur Kousangila ali wa botindela leo pa pasteur Kousangila Gila Kousangila kota Gila ndende ko na ya pasteur Kousangila famille Kousangila bozali ya bokota partager ya benga famille Kousangila bakota awa danger za na famille na bango ya koloba awa pembe na pembe radio lokole to fonctionner ndengwa ka ça va to koma wana tika to développer moi 2-3 titres au moni bongo na sommaire. Voici l'homme à l'Eli dans ce programme c'est comme ça qu'il faut prêcher. Vie privée, vie publique, vie réelle à Batou. Il y a des Congolais comme la Moutema, ma Bemoko, ya Kosakanate, de comment venir en France à pêcher du solo pour comprendre tout le monde. Moutema, ma Bé comme les Congolais. Congolais en Afrique du Sud, en Angola, en Europe, en Amérique, les États-Unis, Wap, et c'est comme ça. Alingi comme on a Congolais à progresser. C'était pour la nini.
Par exemple, ça les gens. Au comment un restaurant va congolais zali. Congolais va que un restaurant mninga na ye, là que un restaurant pas voir ah so quand on a yé, aye ko moi 10 euros, moi 20 euros, 50 euros, na restaurant envoie misio. Vaut mieux que ne coller pas nigérian. Vaut mieux que ne coller pas ndibu. Vaut mieux que ne ressemble kwanga, oya biso kwanga. Na château rouge pas ndibu. Qui est ce moment de coller congolais. Pour que to gosuka wapi na mtema be oyo yaya. Mususu pas l'église, okuta na mutu na église yaya. Ngala za ekolo mususu. Yo pas école songolo mais tout ça va ndeko ba congolais to kuta une église yaya likuni bandika kaponga na yaka na Mercedes likuni bandika kaponga bana bataka bien o bandiko loka mutu congolais to yebi yo tika makamwa prochainement to kotanga Congo na yo na France na Belgique na Angola na Afrique du Sud to yebi masolo za lebeke boni kayo oyo ezana masolo na bino tika makambo wana bozolo ka batu pona nini mutema mabe ya nini entre parenthèses na bino ba ça ba restaurant yaya na un exemple Afrique du Sud na été na France et na Belgique ya ndenge nini restaurant congolais ya moto pasa tu peux fauter ba ki maraté na restaurant congolais okomona congolais plat moko ya mukebo ati yango 80 reines 90 reines 100 reines mbonge belé ba pona nini mais so okepa Nigeria et puis ça na le tondité si on n'est pas nigérien, on colle moi plan mouké na 40 rien de pamba au tondi au tiki mususu yaya parce que la figure au tondi si ko ya ba ba ki mena kuna wala c'est une autre chose magam susu mais ndenga ki mutema biya to tika mutema biya yaya yango ba to ebele ba komi ko préférer avant la carrière étranger alinga na étranger alinga na mutamboka mususu asa na camarade ba de komboka mususu mais ya congolais te mais ke ba pele ba camarade mutamboka mususu yango le soto ko betela bino lobby. Comment est-ce que nous BBC et Longi, les États-Unis, pas camarades à Togolais, je te remets les sourds pour témoigner Joanna. Yaya, ma bécoute n'a mokili. Voici l'homme, allez, Lilandaï. Pour qu'à moitié, aux hommes bandés, on a besoin de na poto, ils veulent plus vivre dans les milliers de Congolais. Parce que les Congolais est caractérisé par la jalousie. Bolimbisa, nazo sa la tribalisme te. Oyaza Muswahili, Oyaza Mukongo, to utane na yo na Amérique. Mozo utokomi osele langa yuzuwa lo olande konayo asumbi mutu ndeni na asumbi mutu asumbi yango ndenge nini abandi ubundisa yo. Je ne suis même pas ton frère, je ne suis pas de ta famille. Malamu jamaïcain asombe mende unanga congolais. C'est ce qui fait qu'aux hommes ceux qui congolais afunguli une activité na poto afunguli shop afunguli ni ba congolais ba ko sepela ba sombe pa mutu aikolo mususu ba sombela yo to va misaye famille bonga na Ishasa. Atonga omone la biso malam Nigeria bonga mais congolais. Nous avons ce cœur là. Il faut boyer bangonde ko bovanja. Nous sommes comme ça. Nous avons ce cœur là. Nous avons ces défauts là. C'est ce qui fait que ce qu'on tali actuellement de tous les pays de l'Afrique où ils ont moins richesse n'était biso. Ils n'ont pas l'économie que nous on a aujourd'hui. Totikali les derniers de tout le monde. Sortez da balabala au monde potopoto ezana ishasele bilo onyoswan ezali ko traduire nini l'intérieur mitema mabeto zana on ne se soutient jamais. Je préfère soutenir un étranger et non mon frère. N'habitez ce que vous comprendre kindo kisko ezali banda koleka même tikana ebiso une chose je suis obligé de dire même les choses des fois qui sont contre vie normale ya bato même dans l'église kokangama na mutu mingi te akobanda koloka yo ondire ndeko na ye so oyebite les Congolais sont comme ça. Tu pars quelque part tokutani une église tokutani mais kokota na ba vie makasi ya Congolais te parce que nous sommes caractérisés nebite lisumu nini biso to salaki poto zala na motema ya ndengwana ya na baki yango ne bandeli ya likambu oyo salama penza te na monde entier to mona président africain a organisé une élection yemoko asalika mandat moko azuite andimi to mona ka yango na Zambie président Zambie asalaki une élection a triché qui a triché aleki ba ko bate yo triché ni a Zambie a yo triché to ba ndemza yo tezaki opposant président Andimaki ça fait couler beaucoup d'encre dans mukili ba nobela ki makasi exemple sur pour na Zambien et si lui comme si la Libéria sikabo vous que président Libéria qui ancien international libérien hein à Betana AC Milan premier ballon d'or africain George Weah
George Weah, voilà, je salue mon ami Brice Binda. Kanga Fota, c'est là George Weah avant la président. Ah, c'est mon ami. Brice Binda, mbote na yo. Comprendre, c'est que bien on est ensemble. Voilà, à Paris, mbote na bino. George Weah, tant que vous mboka ndenge rumba na gidea. Bakati on est balé, et ça politique. Abba ballon d'or. Amema ba libérer ba coupe de la marque mettant ba PC qui présidence ameki mandat moko et simbité et les gars qui m'a cassé mingi. Malgré ça, il faut qui a organisé l'élection. Il y a George Weah tika qui élection libre et transparente ya solo ba toi voter qui comme ses doigts. Na sukalango George Weah a zuité. Ils ont laissé les gens de voter la personne qu'ils veulent. Bah voter opposant là qui très fort. Opposant ça dans Makambu. A commis au Konzi. Koutou, et ça va résultat provisoire au Séni à Libéria et publié. Mais déjà George Weah Abenga opposant, adversaire naïe, Abenga bien en tout cas mon cher, félicitations au Ganengaï en tout cas, mais membre de la personne qui tourne la quitté, la PCO relais. Tala abîme la grande porte. Ya Makambu ça mana Congo ya. Tout trichette s'il vous plaît. Vous voyez que Mikolo yo ba coup était commis. Tout ce système dans la NT. Ceux qui présentent à vous réélu, c'est bon. Quand si ma mafia ça la maté, c'est niqué ba la mafia. Là l'exemple ça na Libéria. De quoi suite à l'ombre dans ma lembe qui na yi. À féliciter. Et ça qui vous n'aimez à ajouter la politique, mais il reste frère. Exemple à suivre na Congo. Est-ce que vous comprenez? Landa ne quoi comme ça. George Weah a expliqué brièvement par les gars qui na Libéria. Landa. Oui, on va féliciter le président George Weah. George Oppong Weah. Il faut le féliciter. Et félicitez-le en commençant par partager cette vidéoconférence au maximum. George Weah, président du Libéria, élu en 2017, a perdu les élections présidentielles du 17 novembre passé, donc hier. C'était les élections présidentielles. Il avait en face de lui un challenger très fort qu'on appelle Bouaki. Et tenez-vous bien, George Weah a bien mené sa campagne. Et vous savez, c'est lui qui est au pouvoir. En Afrique, on ne peut pas organiser les élections et les perdre, vous le connaissez. Lorsque vous venez au pouvoir, vous faites au minimum 2 ans les deux mandats. Après les 2 mandats, d'autres cherchent même à modifier la constitution pour s'éterniser au pouvoir. George Weah, pour son 2e mandat, il a refusé de faire tordre la main aux autorités judiciaires. Il a refusé de faire quoi que ce soit comme manigance. Il a laissé un cours libre à la transparence. Les élections se sont achevées. Malgré que ce sont les résultats provisoires, George Weah a reconnu sa défaite. Il a reconnu sa défaite. Il ne s'est pas limité là. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Il a pris son téléphone. Il a appelé son opposant pour lui féliciter. Oui. Mais les mots qu'il a utilisés, ce sont des mots qui resteront à jamais gravés dans l'histoire du Libéria et de toute l'Afrique. Le Libéria est un pays d'Afrique de l'Ouest. Nous voyons les transitions politiques qui se déroulent actuellement en Afrique de l'Ouest. La moindre des choses, les militaires sont prêts. Mais généralement, on tolère le président, on ferme les yeux, on le laisse faire ses 2 mandats. C'est lorsqu'il veut aller vers le 3e, on le bloque. Mais George Weah a accepté de faire un seul mandat. 2e mandat, il organise, c'est lui qui a organisé les élections. Il accepte d'être un bon perdant, de sortir par la bonne porte de l'histoire. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est du jamais vu en Afrique. Oui, c'est du jamais vu. À moins que je ne sois pas informé. À moins que... Non, mais c'est du jamais vu. Qui pouvait croire? Laissez-moi vous lire le message qu'il a adressé à son ami. Avant de poursuivre, chères dames, chers messieurs, soyez encore une fois les bienvenus. Vous êtes sur la tribune de l'éveil des consciences. Je vous demande de partager cette vidéo, mais au maximum. Au maximum.
Alors, et George Weah, n'est-ce pas? Voici la déclaration qu'il a faite. Il dit, mon parti, le CDC, le CDC, a perdu l'élection, mais le Libéria a gagné. Oh là 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 là. Cette phrase rentre dans les annales de l'histoire du monde. Il reconnaît sa défaite, son parti a perdu, mais le Libéria a gagné. Qu'est-ce que le Libéria a gagné? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mettez-le en commentaire. La parole qui vient de sortir de la bouche de George Weah est une parole très profonde. Qu'est-ce que le Libéria a gagné? Alors, la commission, n'est-ce pas, avait avancé des chiffres. La commission électorale a avancé des chiffres. Le parti au pouvoir a rassemblé ces chiffres. Donc, le parti au pouvoir a fait 49,11% de suffrage. 49,11% de suffrage. Et l'opposant de George Weah a fait, il s'appelle Joseph Boaky, il a eu 50,89% de suffrage. Donc ce dernier est en avance sur George Weah. Et l'avance a été évaluée à plus de 28 000 voix. Hein, plus de 28 000 voix. Alors imaginez, plus de 28 000 voix. L'avance est trop. Et c'est sur ça que George Weah s'est appesanti pour dire, bon, l'avance est trop, je ne peux plus le rattraper. Il a pris son téléphone. Un homme, un véritable homme. Il a appelé le monsieur pour le féliciter. En tant que nouveau président démocratiquement élu par le peuple souverain du Libéria. Oui. Et il ajoute que son parti a perdu les élections. Mais le Libéria a gagné. Qu'est-ce que le Libéria a gagné? Le Libéria a gagné la paix, la stabilité, la quiétude. Parce que c'est rare de voir un tel changement. Non, on voit le cas du Sénégal. On voit le cas du Sénégal, on reviendra sur le cas du Sénégal. Voici Ousmane Sonko qui est en prison. De bataille judiciaire en bataille judiciaire, la Cour suprême le réintègre dans la liste des candidats aux élections. Mais malgré tout, il est toujours en prison. On a vu, il y a eu combien de morts récemment au Sénégal? George Weah a grandi au Libéria. Il connaît les réalités du Libéria. Il connaît les difficultés du Libéria. Il connaît ce que le Libéria a vécu. Et le Libérien a vécu. Il ne veut plus que ça se répète. Non. S'il y a un Mandela, un nouveau Mandela, c'est George Weah. Et je vous rassure, ce monsieur peut à la longue remobiliser son parti. Il n'est pas encore vieux. Il peut remobiliser. Par ce tact-là, il peut se représenter ultérieurement. Et on lui donne un mandat à vie. Oui, George Weah vient de donner Kokota sur la tête des Occidentaux. Parce qu'il faut le dire, en Afrique, ce sont ces Occidentaux qui poussent les présidents là à vouloir s'éterniser au pouvoir. C'est clair, parce que tant qu'ils sont là, leurs besoins sont satisfaits. George Oppong-Weah vient de faire l'exception, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Il faut le féliciter. Mettez en commentaire, félicitations George Oppong-Weah. Mettez ça en commentaire et partagez cette vidéoconférence. Partagez au maximum, sans réserve, hein. Je veux 10 000 partages pour cette vidéoconférence. Toute l'Afrique doit voir ça. Ces chefs d'État qui veulent se cramponner au pouvoir doivent voir cette vidéo, entendre la nouvelle, même s'ils ont vu sur les médias. Ils doivent recevoir le pain de la liberté africaine. C'est de cela qu'il s'agit. George Oppong-Weah. Alors, les soutiens déjà de Joseph Boaky ont commencé à manifester leur joie. Et au Libéria, il n'y a plus de problème. Le président sortant reconnaît sa défaite. Avant même que la Cour constitutionnelle ne donne le verdict final, il reconnaît. Donc cela met un climat de joie au Libéria. La tension est apaisée, il n'y a pas de tension. Or, vous savez, lorsqu'il y a la tension, c'est ce que ces Occidentaux aiment. Il n'y a pas de tension. Il va faire la passation du pouvoir tranquillement.
il va passer le pouvoir et il va continuer à vivre tranquillement. Et surtout, c'est parce qu'il ne se reproche de rien. Généralement, nos dirigeants cherchent à se cramponner au pouvoir parce qu'ils savent qu'ils ont détourné beaucoup d'argent, ils ont commis beaucoup d'actes criminels. Ils savent que quand ils vont quitter, ils vont laisser la chose, on va les poursuivre en justice. Désormais, George Weah pourra se promener librement au Libéria et va faire sa vie tranquillement au Calamar. Quel bel exemple, chères dames, chers messieurs. Alors, c'était pour partager cette joie avec vous. Merci de partager la vidéoconférence au maximum. Totika la kaka na makambo election to sabino be bandeko bana ya Changu Lukunga nyoso tu bat na batu batana député na bango o bako voter bako bango o voter ya ko voter pour la lipate ko voter pour na ngubate ko voter pour na t-shirt te yaya na esika pour na bana moamba batu ebele baleka na kombo ya moamba bakosa kabino yaya ba diaspora ba uta Europe Baya, ba décevoir biso, mais diaspora sud-africaine, nan bomeki angote. Alors, bana tu ya Moamba, candidat na bino, bo voter numéro 108. Jacques Chamba Salumu. Wana papa sadek na biso. Ya, ozali banda ya mboko, ozali benga de konao, yebsa a voté numéro 108. Député Jacques Chamba Salumu. Vous comprenez? Il y a des députés, il y a des Sud-Africains, en fait, il y a des Congolais, il y a des Sud diaspora, comme ça. Parce que Moamba, ils ont limité, Lemba, Matete, qui senso, qui senso, et comme on le Jobu, Olingi Matete, et comme on le Jobu, Olingi Lemba, limité, et comme on le Jobu, votez bon député, la bino. Vous comprenez? Dans le Parlement, l'Assemblée nationale, Jacques Chamba Salumu. Oh, Toloba quitté, Tolobi. Alors, encore une fois, depuis c'est Jacques Chamba Salumu, député diaspora, il y a pas d'Afrique du Sud, il y a pas de Djobu, il y a pas de Durban, il y a pas de Cape Town, partout on a de précieux chances pour quoi que ce soit. Jacques Chamba, pour voter et belé, la répéter 108, Jacques Chamba. Voilà, oh, Toloba quitté, Tolobi. Autre chose à présent. Ya to kobeta lisosi ka tokota telanga ba jem ya makambu ya ba pasteur oyo to ko ba tongo midi poko ya biso ana radio lo kozaka pembe na pembe soki remeza du vrai to kobeta yango vrai soki za faux to ba faux ma bende ko kosela mutu biso kosela mutu te ya mutu apesi di solo oyo propre membre ya famille on a bibo kota famille Pasia Kusangila bokota famille Kusangila bokota boka bomba retardement c'est la famille la besoin baté ya utangi kombo ça ne nous engage pas. Tu betika le solo ndenge wa pesi biso. Soki li solo oyo eza boete o bengi suna limemi na botos papa fiston. Radio le collé. Au monde li solo beti wana ya Guillaume Kusangila oui aza mwana biso famille Kusangila mais solo wana ezala ki bongote ezali boye po awa to ko benga batu Kusangila awa to ko benga Guillaume Kusangila pasteur. Yaya Salaka, attention, moi je ne comprends pas. Voici le truc comment est-ce que vous savoir ça pasteur? Yaya, oyebi mutute. Au fond, le couple ça Guillaume Kusangila, asa sope pasteur, sope prophète, nyo soto apôtre pesier. Asa l'église de Guillaume Kusangila, azali ndeko ya patient Kusangila, oyo ba mettre la BCB pas JB. Bobenga patient Kusangila ça yene makameo qui très fa kota awa. Ba Kusangila zubo kota awa. Ndeko na bino Guillaume Kusangila à l'église te a fungola groupe de prière kaka na WhatsApp ils ont tout misala pe bat bandoki bato misala mabe ba escroc nyonso to mona WhatsApp ya keba na groupe WhatsApp yo komi ko ta na groupe WhatsApp ngo ate yo mutu mozala ba 80 groupe WhatsApp ya ata yo moko na groupe WhatsApp to se mixaka batu ya malamu batu ya mabe batu ya baba nyonso tu ya yango balusu ba se mifara na koloba ya ava yo kota muta groupe WhatsApp tu na yeko otuni muto ko mutu ka ndengo wana esa ndengo wana patient Kusangila te mende ko na Guillaume Kusangila afungola groupe WhatsApp oya koma so pe prophète so pe apôtre babi de grâce sambela ka batu na groupe WhatsApp wana okondimate azwa milimo ya batu Guillaume Kusangila so ka sambela ko ya soki Guillaume Kusangila wa beta apeso fata ya okondimate ke asa l'église te l'église na online tobani ça fait comme Nkambwa et ça évolution non parce que ba shop est quoi online na ligne grave shop au sobi bo juibe au tikula ndako église est comme na ligne to pe ksangote église na ligne est ma bête ba to bika pe na ligne si ko escroquer ba tunde ma bé est-ce que comprendre to so la pembe ya to so la pembe
totangi kombo ya Guillaume Kusangila, to bakisi ya Pasha Kusangila, mais Pasha Kusangila ça a problème té. Pasha Kusangila a problème té. Bon, Pasha Kusangila pas la porte parce que Pasha Kusangila moi si oya bala on a yi moi si ya bato libala, mbala en Afrique du Sud awa. Mobala qui est dans l'aéroport, à comme l'aéroport, pour le cas, mobala tika de bakangiye, moi c'est à l'équipe, moi ça il a une bala Pasha Kusangila. Est-ce que bien ils sont entrés bien donc famille Kusangila kaka, mais là on va patienter. Ils va Guillaume Kusangila. Quand on va la parole à Souka Liwana, malamu ya kitoko elengi, Guillaume Kusangila azwa famille mobimba. Famille wana baza le pongo na bango na bumbu, lisole bandi. Le pongo na bumbu baza 4. Mi balé baza na France, muso na Canada, muso azabongo na Kinshasa. Basi na mibali. Siko ba parents na bango bakufaki. Boyebi o bakela poto, a mesa na vie à poto déjà, avant d'aller na Canada, muso pe na France ko so ba mesani. Alors, le pongo famille bino za la baza ba na 4. Elle moko to musambongo to musalo pangu ba locataire boye ngana tala mbongo te do mo mbilinga en fin de compte ba décida ki bateka lupangu na bangu na barumbu parce que barumbu ya pemena ville ba libanais ba lingara mingi ba mapango ta barumbu apo eteka ba rappel cher et ça presque ville vous comprendre mais pour ici barumbu barumbu ba na Portugal ba buki barumbu batungi ville sika et vous agito ko mingi ya pemena centre ville ba possible na ville na barumbu parce que barumbu ya ville est-ce que commis bokomi hein voilà bana barumbu mo mbote na bino il sera bana barumbu kota bana barumbu kota famille wana 4 personnes ba se décider ba kita bongo na Kinshasa ba kita na Kinshasa ezalaka na novembre en novembre topé décembre 2022 ba kita ba teka lupongo na bango monta bateka lupangu to kwesa ote mais baka bateka lupangu na bango tant bateka lupangu moi bala kadre moi la photo a été ni na yi siko moi na moko la qui intelligente abi to teka lupangu bon oh non to teka lupangu boye to sanga su mbongo to somba lupangu quelque part abi mais bino to somba lupangu ngani to zagi na lupangu to teka yango to somba su poani mo teka ça avantir ngabo pesa mbongo na ngai na fala na France moi na bota moko ali sudanga moko moi na ngani ngali wana ye na ozambongo na pesi moi na nga aluka mabele na France to le pont na France pour avoir français fa na ekuna mais mama yebe la paix il faut ka kikichinga pe mais na pe na mabele mboka comprendre azui mbongo na ye akenango siko oyo batikaki moko ya Kisasa moko ya France moko ya Canada basangisi lisusu mbongo na bango wana mbongo basangisi ebimi $56,000 ya image batika le pongo na combien basangisi mbongo wana ebimi $56,000 tango basangisi bango $38 non ça va ce que mbongo to kosala nango nini excusez-moi $56,000 tout ça na mbongo nini oh non yoka pasteur bo pesa mbongo wana comme ça la somme la bino lupango confiance na yaya ba pasteur ba remplacer ba noko yaya tabino moko confiance na pasteur bandeko bazwa $56,000 yaya $56,000 rendite franc congolais te $56,000 pia ba dollar ba pesa epaya pasteur Guillaume Kusangila pasteur Yaline pasteur à cette église ya WhatsApp ndeko ya Pasha Kusangila famille Kusangila bokota mama bolobezali bokota kota famille Kusangila oza frère na famille Kusangila tinele bango lien yoka siko telo ba misatu ndeko amso akena epoto azimbo on a accueilli misatu ba bino ça va promettre kasata passer na quand même non $56,000 pour mes athées tolongola 10 000 pasteur yaya mutu na 3 personnes balongoli $2,000 $2,000 et ça li $6,000 ba pesi yango epa pa pasteur $6,000 oya yo en tout cas ndeko Guillaume Kusangila baningo ba pesi yo $6,000 petera bla bo pet $6,000 kepe mikidi to ya félicite to pe Europe ke yo Europe $6,000 ba pesi mais bino ba ndeko na ngami sa to wana moko na Kisasa moko na France moko na Canada confiance daddy daddy yaya
faux baza ebele vrai baza à 5%. Ba vrai pasteur baza à 5%. Mbote na yo apôtre Charlie Moubiala, apôtre SPP à tendance, apôtre oya osana makambu batu bali kondima ba vrai fate yango wana ni yo semble solo ba pasteur sérieux apôtre sérieux Charlie Moubiala ben notre premier numéro na ye na apôtre na pardon na prophète Alidio mi balo na bisolo ba bango wana est-ce komi c'est que bien bati que lié $56,000 $56,000 moins 6 années comme $50,000 na $8,000 wasai na $1,000 alronin mais siko boy baki o na so lupango o bazongi zela lupango zela ka ya banda décembre 2022 zela ka lupango to mo lupango te osala ka osala na mona lupango mo kuna ko tanga badindaka mo yete to osala kaka na mona lupango to do ye mapango nyoso tu ba proposa ka ye adindaka kaka o na mona so bango ezate ya comme le 20 le 20 décembre 2023 une année coquille bon a raté avant que tu wana basali ba 6 mois parce que yaya na kisasa wana ozana mbongo na yo $50,000 $40,000 oso lupango te yebisanga oso lupango te mbongo na boko boy o ba sa ba tramoltina mbongo boy yeka ba idinda na ndako idinda siko tellement comme aventure trop ndeko oya Canada abi non ngala so ya kisasa na oteka na osoma na lupango te bo pesa nga lupango na ngai pardon pesa mbongo na nga na soma na nga lupango na nga na Canada ko to na ngode ade na bakse ko tabi satu na ba ina osara baksa mbongo mususu aye kisasa bo balandi pasteur wapi mbongo o mbongo na dépasser yango pasteur Guillaume Kusangila, apôtre Guillaume Kusangila, pasteur Guillaume Kusangila, prophète Guillaume Kusangila. Yaya, sur un perso de fête à la télévision, na ligne ou na ligne, na WhatsApp, on dit battre mutu malam. On dit battre mutu mabe. Wapi mbongo ya batu. On a dépassé on dépassé on a dépassé $6,000 oya yomoko. Sur mbongo ya batu lupango dépassé Guillaume Kusangila. Ote na dépassé yango na nini etikala ki ndambu etikala ki $5,000 $5,000 de 50,000 à $5,000 bon $5,000 ngoza pono $5,000 etikala ki wana na bonsa ki lupango na ngai patu bana mawata mukilo bandeko bato mokili makambo minganga na lelia o mama bino pe bandeko confesse mon pas pasteur to soko ba awa tongo midi poko ba pasteur ba aventurier ba za ebele ya bien ba 5% non na 5% ya mabe kola na wana ba de na TV wana te kola na wana de pas président et consomme tout que n'est pas président Fatikuna après ça mongo $700,000 tout ça la campagne d'église te ça batou ba bon c'est n'importe quoi et le voilà on pasteur ou directeur wana zo beta biso kuna est-ce que Palestine to Israël pas beta a beta Rwanda kuna so beta soki Palestine akene pas nzambe mandoki quel genre d'évangile vous prêchez les gens? Imagine escroquerie, il y a un sur la pembe. On peut pas fisto, il y a pas de l'autre, on t'a pas passé tête, on t'a ravalé tout le baradé vérité pembe na pembe. To linga kata mudana mabe na yeme kuta ina mabe wana. To linga kata ke bal lo bona mabe mais ba kuto na ngote. Mais ce ko biso to kuti sikoyo Guillaume Kusangila na mabe wana mbongo ya batu. Ba pete so malupango ozo kosa bango malupango zo mona te malupango so okende kuna ezo dindara mai mais aussi mbongo wana o utiliser ngo donc veut dire yo Kusangila Guillaume pasteur prophète aussi mbongo ya batu osomela ngo lupango na yo obandi ko tenga to ngeni on a dépassé yango na kofuta yango so etika $5,000 $5,000 ça na monini on a bon sur lupango na mbongo batu t'as pas honte toi on a son idée ko ngai na ndenga mabete biso auto finga raté to beta tuma solo pour ko nuire ba te pour ko peiner kaka biso auto beta pour na peiner yo yo mutu za confesse na pasteur bande ko bele masolo zali awa papa fiston ngakuna kisasa bateka lupango na biso ba pesi pasteur na biso $6,000 par nanga ame menanga na France pasteur bala ko ba France 6 mois ngoyo mbongo apesa raté et comme lelo lobiti comme osaka na ngai ndengo wana pas pasteur ba tout mbongo ils ont qui pété aux à l'Afrique du Sud aux à la France aux à la Belgique na kisasa ba escroc na escroc ya bien ba muke
est-ce que beaucoup basi ba lembongo et comme il dit oh non ça va nandimi na refuta décharge bon le kawana pasteur andimi décharge et à ça à refuta mbongo $49,000 à refuta si qu'on a évité ezaki 56,000 ba kabele 6,000 fait qu'il y a 50,000 est-ce que do 1000 on a été sur qui wa après évité voilà ils ont ma femme na bango mais pasteur Guillaume Kusangila a sali décharge il y a 49,000 bandi ma pesi. Si vous 49,000 ango date limite va pas ça là hier le 20 décembre avec vous pesa ngo le katé avant kutuwana est-ce que on a promesse ate ndenge zawa kutu biso famille Kusangila hein tu penses en décembre novembre hein you saying décembre tu sais pas c'est novembre yeah novembre not décembre. Guillaume Kusangila pasteur prophète ayebisi bango nini okuta aller donc date limite za ki donc hier le 20 novembre avant kutuwa na ese bango nini non nezali awa lupangu na biso na bandal famille Kusangila keba lupangu na biso na bandal lupangu famille Guillaume Kusangila alinga teka yango est-ce que boyoka na boteka yango na ebité bon to suite porter to telemion ya to koti ba ma famille ba tunsusuté ba to betaka li solo pour la perte to peigner pe ba Kusangila mususu pasia ozali wapi pasia Kusangila est-ce que lupangu na bino ya bandal boteka yango so boteka yango te boyebela dia to peigner bino ndeko na bino ya pasteur so ipeleki na yo so pe ya na yo ayebisi bato ameli bango $49,000 56,000 bakabela ke 6,000 et tikali 50 mais on essaye de charge ya 49 ayi ba oteka lupango na bango kuna ba oteka lupango na bango ya ba Kusangila comme ça azwa na bango 49,000 bona bandala ngo sikobo ba oteka lupango combien po yemo ko Guillaume Kusangila azwa 49,000 donc lupango fa teka combien et puis ba Kusangila ba combien baza combien na pesika exemple typique soki ba Kusangila baza 4 loko la famille baza pe 4 pour si comme mutumo doit $50,000 $50,000 faut faire le bon combien $200,000 n'est-ce pas est-ce que le bon voilà bote $200,000 di kamute bote ka $200,000 est-ce que yé pasteur oyo a escroquer batu ba mongo akoza bana ko parler bana ya 49,000 a pesi batu vous assure si go so ba Kusangila baza na mango plus de 4 déjà ma baisse côté déjà boye bela bali mateka lupango na bino pande na bino Guillaume Kusangila oya pasteur ya prophète ya apôtre église la raté église na eza en ligne mais ko sambela ba be fata pesa rapé par manzambe o na ebité manzambe oyo ya hey et si li wante auto cela batekite comme ça non ça va na ina hypothéquer lupango na ngai moko lupango na ngai na kende na simbisa ngo na banki moko ba pesa mambongo lupango ngo za wapi komba ko pesa yo o ça va que simsa lupango on a outé la banque kuna banque babino moyena na ba pesa mambongo za te mikolo za ba élection yo 4 degrés le kuta banque privée que c'est banque privée avant la élection banque ça business au pesa pour le banque on peut tout mbongo bien parce au mec a outé le banque dans le banque il y a ba d'ailleurs que somo na mbongo na bango to somo ngara na ebité o so que simisa il y a quelle méchanceté Guillaume Kusangila abando ko hypothéquer si on ndeko o mo na mikili ayaki wana ba moniki ya passage escroc ils ont déjà perdu faute de payer à binomoko bande cause en mbongo 49,000 $, 56,000 pour payer pas pasteur oh boye bien les réseaux sociaux daddy bisuzu ba mama ba ya basi ba comme ça ba pasteur lokola ba nzambe non aza mutu lokola yo po ko sambela pa mutu abiki na ndenge na ye o ko sambela pa yo po biki ba pas solution. Et ça va un horoscope. Est-ce qu'on parle combien? Est-ce qu'on combien? Tout ça lui pembe. Au conseil la pour la yomo pour biki. Sur les imakas ne senga ba pasteur ou apôtre ya solo ba ya ko soutenir yo. Vous comprenez? Et puis to yebi yango ce qui le bassin beli pona yo et ça il faut moi offrande des ana. Oui, offrande des obligatoire, ils ont monté des spécificités. Mais soit ça beli pona yo, tout va prier, on s'en va prier et senga autrement offrande wana pour les supporter. Mais montant le baraté. Ba pasteur a bien basé, ba prophète a bien basé pour sembla pona bino. Bozo mona ba témoigner aw. Ya bandi ko kosa, ya kosa ni moi. A kosa ki bon pour aller parce que awaki date limite za ifaiza à lobby le 20 novembre po ndeko awutaki poto ya ki pepe mbongo na ye akosa ki ye akozonga na ye lobby
Yaya, azongi tatano mayele. Panthéon Mukaba. Babengi ozo yamba téléphone te. Banda le 18, ba bengo ozo yamba téléphone te. Ba bengo yamba le téléphone te. Pona nini? Okate le kwande kwana ozonga. Po ba non, azongi déjà. Ya le kwande komuna na diro sa ba vanti pende ngwana. Ndeko ozili ka mangamba batu. Et puis que bah doit ozonga avant on va dire au kima téléphone on comprend le mot combien au kimi téléphone pour tozonga pour tika na makambo ya benga sala e-wallet zonga sa makambo au pesi makambo ozi makambo to soli pembe to boyo tanga kombo nde prochainement est-ce que vous comprenez to gona ndingo ya tara li solo ya Guillaume Kusangila, prophète Guillaume Kusangila, apôtre Guillaume Kusangila. Après l'église, il y a physique, l'église est online. Il y a Yon Soto Sambela ligne groupe Guillaume Kusangila. Amélie Batou, $56,000. Nakata $56,000, cash boye. Assomme la lupango. Nakata $56,000, va payer $2,000, $6,000. Et tu as $50,000. Mais $1,000, c'est quelqu'un qui a eu. Asali décharge pour moni wana $49,000 à go futa. Yaya, tobenga ilanu aho. Akami téléphone yo kai. Ako yambata, zoye. Wa tobenga Guillaume Kusangila. Ndeko ya Pasha Kusangila. Bozo ka? Ako yambata? Ako yambata? Ndeko Kusangila yamba téléphone. Yaya, bobenga ndeko na bino oya bi Guillaume Kusangila benga kai. Yebisa yamba téléphone. Azo yambate. Ako yambate? Obo mesano soti mutasali mabela radio lokoye to pesa ka numéro na yaya bobenga ye azongi sa $49,000 ya batu en passé va $56,000 mais ndenge bandimi ki bakabela ki ye $6,000 voilà il fallait ça 50 et ça 50 mais aba bi 49 bandimi quand même bobenga ye numéro na yango numéro ya Guillaume Kusangila asa pasteur so be prophète asa mela kana ligne na groupe WhatsApp ndeko ya patient Kusangila o abeta pa JP numéro na yango plus 243 97 23 49 99 4 na bandeli numéro ya Guillaume Kusangila pasteur o azana église na WhatsApp église physique ezate alinga teka ndako ba pasteur Kusangila ndako ya famille Kusangila na bandal ateka ndako wana pour azongisa $49,000 ya batu numéro na ye yango obenga yaya radio lokole awazaka pembe na pembe bande ko radio lokole gold ba gold membre d'or membership autosuc médaille d'or coupe d'or mi balé des trophées bo bengela nga papa oyo pasteur ba pasteur to lembi numéro na yango yo numéro ya Guillaume Kusangila ndeko ya Pasha Kusangila na problème te toza ngo référence pour une star na famille na bango bo benga yekeno ba sambisi kombe ba Kusangila et pas Guillaume Kusangila apôtre to pasteur so prophète numéro ya Guillaume Kusangila yango plus 243 972 349 994 bo benga yaya bo benga to benga ya suka soka oyamba pe soka yamba te ça c'est venu oglia li solo yango wana et pe si passe bande ko ay kolela mutoki ya papa na bango aya on peut plus continuer sur amoni biso wa place pour me yate c'est fort possible atala ka radio lokole amoni ka numéro e bengi ya radio lokole oyo et pe si mutuko soya mboboni yango Guillaume Kusangila yango bomoni soko moni omoni photo wana yewa akolongola photo la mingi tebeza na photo d'ailleurs photo na yango ezoleka bomona to tie photo na ye parce que a escroquer batumbongo awa pièce contre pièce preuve palpable tangible yango to tie décharge wana to tie na photo na ye mais décharge on peut peut-être que ça mbugo ndenge ni ya décharge ça décharge na maboko ka basali boye bandima rango mais na fait que si on a déjà fait ça à la police bah ça a décharge à la police a été caché na yi parce qu'on n'a pas goût na it aondima pombon a somme tembon na bino $49,000 à utiliser ngo siko décharge là on dit bango likambuté to sika likaka on parce que ya kozwa mbongo wapi pasteur apôtre prophète Guillaume Kusangila pesa mbongo ya batu lupangu wana papa na bango na mama na bango na barumbu babunda ki ça batikela bana bango héritage batikeli bana bango héritage bango 4 wana
le pango ya bango famille bateki yango o ba bénéfice na motoki ya papa na bango yo le yango est-ce que comme papa na bango nandeni na bino ba botike bino pe bana misa to otikali wana na ndenga bo speakinga na takebino te foye ba ke bosale erreur o sakanate comment ba uzambongo bino ba mikono ngwa bana mibali na basta bana ba uzambongo $56,000 bo ke pata individu mo boye ba na WhatsApp ata bino moko pena ata bino moko bo banga pete mukuleza makambo ba mfuta kino to ndengi nango tala ya la bino mwana mayele ya mayele azwaki par na yi siko ataki toko pepele. Pourquoi ça n'a pas visto? C'est le solo de le solo aux allées radio le coller. Bah oh bino otikali. On peut ça va passer confiance. La confiance n'exclut pas le contrôle. Tu peux qu'ici on te peut passer confiance. Mais contrôle faut ça. Les affaires sont les affaires. Est-ce que au commis on te le va quitter? Tolobi. Merci na bino sur la débution na émission ya lelo to lisolo ya lelo ya poko lelo. Merci na sponsor officiel ya chaîne Oyo Michael Josh griffe ya mwana mboka griffe du moment où ça toi kitoko c'est Michael Josh ça comprendre ce qui est bien voilà que na randingo wana. Merci na partenaire na biso le la Genesis Hotel na avenue Kandakanda numéro 8 na quartier Lodja na Kasavu Buba na Matonge hôtel la bino wana. Merci na yoa mais pilipili Oyo eliko dresser ba tu AVC eliko samale motema ba palpitation surtout wana yoa pilipili na tangawisi pilipili oyo édiqué comme il se doit. Merci encore. Merci na bande anti poison voilà ba partenaire na biso yaya ozo la biso biso ça solo robeta ko bomba le sona ote ya kana le sona yo pese to bete yango to kubete yango kaka ndengo to bete yango comprendre izaka ndengo wana. Merci na Chris Larise Pelende réalisateur à l'émission Oyo mais aussi na assistante na Winnie Larise Pelende. Merci na Claudine Larise Pelende ozakabona script la fille à papa très intelligente nous surtout sous la coordination de la femme à la taille d'une tige spaghetti ni courbir ni virage maman Rina Umbi Larise Pelende. Portez-vous bien, santé de fer à tous. Chap chap. Et tchala. Yambo to solo masolo lelo e pesi pasi to banini muninga trahi muninga parce que police financière a rendu brigade financière a rendu qu'est-ce qui s'est passé nani da funda ki muninga pona baya ko zoyer mais vérité c'est yebane pesi pasi li solo e ko lelisa comment est-ce que mwana mai sapé pour Congo linga sapier commerce ça la rango boyebi ke makomingi na Europe na France et aussi ba souté alors bana mai mingi ba komi ko beta ba shita sima azongi na mboka passer Afrique ne mankambu a payer ba chaussure na ye akena côté kana bloko musa miki vous comprenez mais moi a fondé pas mbila ko elie pour la kimutema be to ko beta li solo to ko sona ngona liste na bino ya to beta li solo o soka zali ya yo to zali ya famille na bino okobenga biso na di même ya so ngo contredire kaka ndenge zala ka maintenant communauté ya boto ko wana tika to pesa matondo to remercier Michael Josh sponsor officiel ya chaîne Oyo qui nous accompagne et qui continue à nous faire confiance. Michael Josh, merci à toi, merci à vous aussi Kozaliwana. Alors to senga bino le ko moko bandeko ko na site na website ya Michael Josh au côté kuna oponi article ya soki na Afrique na Afrique boyi sikoyo winter ngebanda comprendre siko na Afrique boye elo ngebanda sama ngebanda siko na Afrique pour ce monde ya ngona oyo le t-shirt boye to la ti boye ba polo oyo ya Michael Josh au sentir kilo pena ti na polo pena boye mutandimi mais na Europe sika boye mali le banda donc kuna ba rivage ezali ba veste pene ya solo ba jaquette pene ya solo pour na winter c'est quoi hiver na Europe na Amérique na Océanie et bali ya bokota kuna na site pour na commander quelque chose ya to supporter griffe ya wana mboka ko to supporter griffe ya wana mboka ya biloko ya kolata ya bien na moins cher tala yo que so ba chaussure kuna 1535 € sikalango ba trahir payo soko so ba chaussure na Michael Josh primo ko abordable maman na griffe ya mwana mboka ya na lingi Europe nyoso tout to yeba Michael Josh existaka ya benga ko côté na cité commander quelque chose pour na Michael Josh so rebino ko côté na cité yo benga le Michael Josh so na ngwa so la ngote benga to ko pesa yo o so na Michael Josh ye moko so la ki yo mutentel to mona na télévision Michel leki ngala so na Mechentel na Mechentel couturier tel papa eza griffe papa ya to soutenir wana mboka est-ce que vous commis c'est que bien pilipili wana après résurrection wana ba ange wana nde mutu ba yaki kopimbelanga encore na ndaku tango na sina lali pongi balaki singa formule la pilipili mutu nyoso ameka kosala pilipili wana esimba te pilipili
pilipili wana epolaka te. D'ailleurs naza na mulangi moko ya pilipili nasalaka na 2021 jusqu'à présent pima wana ezali kozala pilipili yango awa donc pilipili yango awa ozolia na yango ata balobi convalescence ezalaki ya modèle nini soko lieka na pima wana dans 2 semaines kanga photo chana stati bakotuna yo olie nini okomi santé kitoko boye bato bazokamwa ngai lelo bazoyeba te nazoyebisa bango eza pilipili yango yango yo mama madozela pilipili yango yango bakomi awa Yoam Red Table Chili yango yo donc pilipili oyo ezotraite mutema bino bato botala biso partout dans le monde entier pilipili yango yo formule o basali awa eza mama mado muta inventé yango te ndenge boki témoignage na ye yekuta seko azongisa ye ba ange oyo bayako fungola ye munoko po loba ba oyo bayeko longola ye kivadio pa telema po to mona yango batebele bazonga balamuka batika na défaut mais azonga sans défaut alors pona ko traiter bien ba ange basala ke formule oyo ya pilipili oyo yango wana pe donc eza moyen o bete nza pesa ke pe po asunga bina ba bota la biso bina ba ba témoignage pilipili oyo e ko za la exporter partout ici kozali na France na Belgique na États-Unis donc boko benga mama mado ay sabino ndenge ni boko za pilipili oyo obela problème ya cœur ya mutema ko kende mbangu te ya ba twa mutema plastique te so bali oda pilipili oyo boko yoka ba témoignage nango ezali o to lobaki te tolobi pilipili yango bayebi ke biso na radio lokole avant to loba to megaka ngasi na sita miso laki déjà yango déjà ngale mona pilipili yango to so ko mamado pilipili wana eza pe apéritif pona moto oyo aza na a perdre poids soko bandi kolia na pilipili wana obandotonda na yo te obandolia ti conscience nde mutu fo esala yo ke olie okonsome trop tika elengi oyo eza na kata pilipili wana eza nil par ailleurs mais pilipili yango zoka mwa ngai na kati ngai wana nde eza mwa ngai na kati eza pipima ya ngai kamwa ngai wana eza lokola neti eza ngai tellement te ya makasi te eza ngai moko lokola mwa ngai neti mwa tondolo bilo mwa ndingu wana epesaka gu oliaka yango wana banzelu nde basaki yo chango mwa ngai ndengo wana to bango basaki pilipili ya ngai pe ndengo wana bango moko mutu basalaki yango bongo kaka na pongi wana bamekisinga basali yango bayebisinga meka na meki ntango na meki na yoki yango elengi boye bayelobi nanga banda kolia na yango mpo rétablir santé noki imagine nasalaka 3 mois na hôpital olia yango mpe apamba pesa mwa lutu nazalaka na koma imagine bamaladi nyonso bakutaki nga nango plus na nini makolo elemba ebukana nazalaki na cancer nazalaki na sucre ya diabète nazalaki na tension nazalaki na HIV imagine nazalaki na poison nalia poison ya balesi ozalaki na nini ozalaki pe na sida oui nazalaki pe lisusu na poison sida pilipili osilisi sida te sida bamaladi nyonso esilaki après résurrection est-ce que yo okobela maladi bongo okufi olamuka susu kana maladi yango mama bado zeyana ntomeka pilipili oyo zeyana pilipili oyo po okoya kokosa biso pamba eske molimo donc pilipili oyo nazolia sika boye pilipili oyo nde banzelu bayaki ange mutu bapesa formule wana ya pima wana nakotoka lutu mobimba nalia oswanga te nzoto oyo naza nango lelo eza nzoto oyo mama botanga nango te mama mado zelanga nalia pilipili mama mado zelanga nalia pilipili oyo nayoka gu nango eza gu nini bandeko nakolia pilipili oyo tala nasi pilipili ebele pela boye ngai papa sunda aza wapi pilipili wana eza seben pilipili wana eza gu nayoki mwa ngai mwa matungulu soko leboye mayedi kere esili nyonso nayebi so pilipili wana soko ozolia nango kaka quelque soit maladi nini yo ozalaki nango esili ezala tatanga wisi nde na nini bon tokomi na suka mama mado na sakatanga wisi wana mutu nyonso akomela yango abi kaka hémorroïde de n'importe quelle maladie pesa numéro na yo pesa numéro na lombango
pesa numéro na yo. Pesa numéro na yo. Na pesi numéro ezali 078 Non. 22. Ça na code d'Afrique du Sud. Ya, people bani ko totenga déjà boneni. Pesa ça code d'Afrique du Sud. Ya, na le lutu mbala pilipili. Numéro ezali plus 27 78 22 67 081.